mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Yalelo, tout s'est déplacé pour na Bisengote, mais pour na Lisolo Yamawa Bouyebi Ketoiti, pour Bungisa artère monene comédien, o penza babanda makambo ya comédie na mboka na biso na kombo ya Monzali. Donc toyaki Bouyebi ka kufela kibiso mikolo euti koleka na semaine kaka oyo toiti kosilisa awa. Donc yangwana toyaki lelo kozwa programme toyeba programme ekozala ndenge nini po batu bayeba à travers cleboisoriginal.com. boyebi ke ndeko na ye oyo batu tu bayebi ye Maître John awitaki Kisasa oyo ke Maître John akoma mokonzi munene na niveau ya hôtel de ville ayaki po na kosokipe na ba programme oyo ekoleka wa. Donc tokozwa ipo a expliquer biso ba programme ezali ndenge nini soki bakokunda ye awa ube bakokunde na Kisasa. Donc toko ye ba programme nyo surtout na Maître John. Donc restez connectés sur Clebois Original. À tout de suite. Donc ndenge na etsaki bino, donc tozali na vraiment leki ya moui ayaki hier, donc à witi Kisasa Maître John akanisi boye bien ndenge na etsaki bino. Donc tolingi to tourner ba question poto ye ba programme ezali établi ndenge nini soki corps e ko na Kisasa ou be ko kundama awa. Donc Maître John a expliqué biso nyoso tu avant na bana déjà. Maître John, vraiment toutes mes condoléances. Nouvelle pesagi biso penza pasi to bungisa ndeko na biso. Donc yangwana to nagi vraiment to ya awa. Donc Maître John programme ezandengini na mono ya kilobi hein. Ouais na kilobi justement na ye pona nangana bino to sala tout pona ko zongisa corps ya Monzali na mboka na ye. Donc to bandai déjà ba démarche lobby to continuer musu lundi pona to zongisa nzoto ya Monzali na Kinshasa. Donc nzoto ya Monzali ekozonga na Kisasa. Donc ekundamante ekundama na Kisasa confirmé hein? Voilà, donc nzoto ya Monzali ekozonga na Kisasa ba raison eza ebele. Monzali aza na famille na ye baza na Kinshasa. Monzali aza quand même baoba ya comédie congolaise. Bato liboso oyo pena babanda comédie di rire na mboka wana bango ye Monzali Mangobo balokuli bangalofa do aza mutumo quand même il faut pays et honorer do faut kundaye na pays na ye azala pe lokola bastard nyonso ya biso ya Congo hein. Kombo ya Monzali pe etikala na place des artistes que voilà mutumoko azalaki comme na ye Monzali yangwana raison oyo efuko kundaye na mboka na ye parce que aza star. Ok. Maître John, tozo temps ébélité parce que ozo yamba batunyo surtout bazoya et puis ozali vraiment éprouvé, c'est pas facile yakobungi sandeko. Nous on est passé par là toyebi ozali ko sentir en ce moment ici. Donc message ni noko pesa na bato nyo surtout ba fan ya Monzali oyo bazali ko tala yo na cleboisoriginal.net awanaki na poto et puis partout dans le monde. Bon, oyo message na opesa na ba mi ya Monzali na ba fan na ye na famille na ye ba proche na ye même ba proche ya biso bandeko na ye ba master tout. Donc bato ba yebaki Monzali ouais oba obenga ye Koko Monzali ya Busele. Donc programme to sali yango wana vie futo kundaye na Kinshasa. Lelo tozali awa na Noisy-le-Sec na salo ezali na sima ya gare ya Noisy-le-Sec comme nango Android hein, je crois Mosaïque tozali awa lelo na salle parce que ba mi mengi ya Monzali ba benga kingai ndenge nini depuis via kufi matanga ezo salamate parce que awa tozali na mutute biso nos tozana Kinshasa awa kaka
bana mutu bazalaki obino boyebi bangote ya moye ba sala matanga ezalaki te ngana koma ki lobi ya moto bani matanga lelo a na Noisy Sec to ko continuer le reste à programme boyebi bino bogo ndenge zalaka ko sala ba démarche na niveau ya ambassade na niveau ya nini boyebi ka ndenge ezalaka soki nyonso sili après total la prochain vol nde to ko mema nzoto ya Monzali na Kinshasa. Donc téléphone nanga ezali 06 58 90 97 33. Donc je répète 06 58 90 90 97 33. C'est Maître John. Merci Maître John, en tout cas tokoti kayote tokozala na oti na suka vraiment te présenter sous vraiment ba condoléances vraiment le plus attristé na yo et puis na famille Mobimba. Donc merci et bon courage à vous. Merci César Ngadi. Donc tokomi na suka ya reportage na biso ndenge to website bino ke Maître John après ce programme nyo surtout bato tout ba lingaki na bomoina ye Monjali, donc matanga ezali awa na Noisy Sec boyebi salo ezalaka na sima yagar donc boye quand même avant Corée Kende boye beaucoup na famille beaucoup na Maître John na kanishi eloko eleki koya kotala moninga soka kufeli ndeko eloko eleki wana ezali te nazoyeba yango en connaissance des causes nazali kolobango je suis passé par là donc biso toyeki biso nyonso tu awa na équipe nyonso tu ya lelo choix miazali awa Adi Londolé les célèbres beau comme un dieu et puis Willema na sima ya bilili. Donc restez connectés sur Cléboa original.net bokoye ba programme nyonso tu et à très bientôt. Merci. Onkolo Tikaite minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikela mo nyonso mokili egumbamela yo po yo nde bongi nango basantu nyonso toyemba alleluya amen alleluya amen kembona yawe kembona yawe alleluya amen kembona yawe kembona yawe Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembolo kumusepa na yo Alleluya amen kembona yawe kembona yawe Alleluya amen kembona yawe kembona yawe makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga naloba lokumu ezonga na yo makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga naloba lokumu ezonga na yo Alleluya amen kembona yawe Alleluya Alleluya toyembi Alleluya. Je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas dessus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Dans Zelabino, rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino, Nangai, et Zana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Adi Loba.
Tokoloba na Adi Loba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe. Venez nombreux, non, c'est la bino. Adi Loba TV, aïe. Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi na Adi Loba TV. Adi Loba TV, aïe! Rendez-vous na bino nangai bokoto. Adi Loba TV, Adi Londole le célèbre, beau comme un dieu. Ah, c'est la bino. Monanga Innocent Chouami ya Lolo Christophe. Soki olinga kangai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya Lolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya Lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na ya Lolo Chouami TV. On doit mettre sur pied un état. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constats. Puis bon likamako pona au sein d'un oyo aux amona mai nanga c'est vrai to tangaka na yo du ventre.